Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour, bonsoir. Et bonjour sur Bazuli Bakwa, de la presse, la chaîne de référence d'Abino, Congo Winner Télévision. Merci à la patronne, à la Cléopâtre, Sarah Kabouj, la personne Mbote Siko Zaliba Lobby. Moi, c'est un mouindou, on a le zalate. Mbote n'a pas nyonso balinga kauni de la presse, n'a pas fidèles abonnés, n'a biso nyonso, n'a pas si bino Mbote. Bon, continuez kaka ko s'abonner na Congo Winner Télévision. Bino moko bomboye bike actualité. Ça basé plus na musique et précisément na faire égaux la stade des martyrs le 24 juin. Oh déjà Bagolo va ça mobiliser pour total qui conférence de presse tout monde peut le padre qui ko ça la donne au hôpital il y a à Sanakuna ambiance wana ezala qui vraiment kitoko makasi bino ko bomona ki ba journaliste ndenge ba posa qui faire égaux la ba question belé mais concert et ça focus à ça penza déterminer le padre. Le padre a déterminé à kotondi sayango a bengi sibino vraiment boyal le lobozo monangai to sana lemba oh chef nabino équipe complète nabiso Congo Winner et Kitty sur le terrain de façon que to zoapé ambiance ya bana ya jet set ambiance ya bagolois comment est-ce que ça s'est passé à na lemba est-ce que vraiment réellement ba billet à faire égola et te kaminenge bazoloba. Est-ce que réellement faire égaux à koyemba ndenge azoloba yango toye vraiment awa to zwana ambiance wana ya lemba to zo ambiance ya bagolois na bagoloise to zo ambiance ya bato balingaka bonne musique. Équipe technique na biso ya Congo Winner oh vraiment et ça sur le terrain awa tozo sala ba micro balader na biso bino moko bokomona comment est-ce que batu bako réagir bokomona comment est-ce que batu bako répondre na ba question na biso mon réel déjà totambola déjà pour tozo invité na biso ya liboso soit intervenant na biso ya liboso déjà tout le monde déjà mutu moko déjà yeyo papa mbote nanu mbote bondi santé la santé kitoko donc pepele ya kitoko ya mbeto le vena de eloko mabe yaki tozini muteko na biso ya liboso kotala neti po na yebite soko za golois ou pas ko ya déjà awa biso tolobela kaka ambiance ya stade des martyrs ndenge kozela lobby le 24 na yebite oza golois to za kaka fanatique ya bonne musique ngapina na golois pena ya makila puis faire ya yebi abwaka na vena nga papi dia mbona OK donc ya makasi stona loba bo sola na émission eba malika papi dia mbona donc ndenge za golois ninga za na ya makila do stade na biki to asik do et tonda do plein. OK boza sûr et tonda plein est-ce que somba ki billet parce que bato bazolo ba ke bino moteki na bino ba billet te nga somba da billet nga na polo na nga na batch na nga donc na complet donc lobito no kende wana donc vers nzela donc na côté donc elo moko ezala est-ce que ba golois boza sûr vraiment que boko komisa ta katika soit ata 90% akuna na ebiso ke na lo banoki buye et ko tonda ne donc trop sûr pour tout ça na chanter mo na Congo lo wa faire gazati bazebele moko ndene de yaza Jésus na bango Nzambe na bango ne Jésus donc ya lobela ku tege ya lobela ku te o mokilebi donc kotala neti vidéo oyo président Weranson oza ex patron ya faire égaux la sala qui pour la soutenir yo sala qui no bino ndenge ni tant que bagolo sala biso kitoko na sepela ki wana za père na biso papa na biso na rolo ba mabe na biso te donc biso zana wera donc merci pena na sepela na langa jini makasi donc afungole so mutema stade en toton zona atroci par rapport ya concert ya ndeko affaire et pe mususu o bauta na groupe moko d'idée la coste ça peut le 24 wana wana makamuna biso tel biso te biso do betani marti so ba besoin concert ba marti ba confirmer rende to confirmer lobby ça va un mot pour la batuyo so balingaka faire ego bon batuyo so balingaka faire ego na bengi bango ba ya lobby somba bien na yo la sipolo na yo batch na yo oyo kotimna stade pepele to boya so des autres biso de ko bomati to ko nde oyemba merci beaucoup merci beaucoup bien moko bomoni intervenant na biso ya liboso a lobby ke bango ba yende bakoyande koyemba tozo pousa na pe malembe to moni pe tonton koto avandi charisme moko nonu boni bien maman bien lobby concert a lobby za na ndenge ni concert a lobby libanga dans weke ngana golo te mena fan ya bonne musique OK na biso ba concert mais o ya lobby nde toke yo kandi ba bing musique ya kali kambo plainte pour plainte ça déjà ciré au degré toté qui ba billet je te jure
ya mabe te biso to kabate biso to kabate biso to somba bien na biso bien pe 3000 francs pas mozu billet $100 VIP et te kama ya jet na bité VIP so ezane ni na au plein pour biso ne biso ne photo ton samna VIP biso to kaba billet te au sombi billet na ba peso ene ken moko biso za bongo kota la neti full oyo sala ki lobi tangu faire egola akenda ki kaka kotika ba donne hôpital sala ki ondenge ni kota la population oyo bande ko landa e te za nango déjà ndenge na e ya za muta bongo ya muta ba don ya pe première fois te da sala sala ngo wana ye aza petit ba wera te mais a mwana suka wenge ah ça lenga bien makasi ça lenga vraiment bien donc lobi pena bo mona ba délégation so ya 12 heures déjà plein de gens za wana pe sécurité za assuré o muta akufa za te sécurité za assuré na stade wana sacrifice pe za te biso to kande musique trouble pe za te mabe pe za te le côté donc boya boye belé ba fan ya bonne musique et a te o ponganga o te gola to nante po ba wangila ba minoko fort ba wangila na te sei ba wangila ba wangila ngaza ka fan na bonne musique na kenda concert ba wangila tukina toka musique toka biso musique te toka bo mutu depuis telema ayemba telo ya solo ayemba so anse mobwe pardon totanga kombote pardon do lobito yo kapena musique président David Mangaya lobi yo na yo nde lobi yo na yo bango ba beta ba musique mobo e kende déjà ngo de comme de disparaître dans le marché mais biso to beta ba musique o etikala ti le lope to yo kango pe to bandara toujours ko kango mais billet déjà sobito zela ka oloko billet kala nana 4 billets na ndako ya ngana ba ndeko na ngato ke na bon concert papa na ngana billet maman pa na billet pour te dire maman pe ba ko sala ba papa de sécurité za bien sécurité za bien sécurité pénale ça mena siré wana zo ministère gouvernement muté soutenir donc minga le béaté lobby kande makambo. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment d'abonner à Bisso. Il y a Congo Winner et télévision, babi ambiance au nulle part ailleurs. Quand on a Congo Winner et télévision, au Bomoni déjà tous deux personnes au Penza basa déterminé. Basa pena déterminé, ba lobby concert et à lobby concert pena ya lobby Montréal to ke de lisusu. To luka lisusu kaka batu kaka ndenge ezalaka kaka. Mbote bonjour papa. Ah bonjour madame. Comment on a ni papa? Bon ngai naza na kombo ya papi hein. Ok, papa, papi, vraiment, tu as impression par rapport à concert et à lobby, quel que soit aux Wario, Gaulois, Moutouanani, tu as juste impression. Est-ce que quand tu as fait rigole à lobby qui a côté de sa stade où on a musique et puis critique ça par rapport à un concert, il y a des déconnailles. Moi, ma critique, il y a ceux qui peut-être les lots qui kolobanini. Bon, pour ngai na koloba penza, na likama concert na biso ya lobby. Naza Gaulois. Ok. Na likama concert na biso ya lobby naza trop sir. En tout cas naza pena na sir po na bi président na biso ya mukolo. Abeta concert na mikolo, yebi nazo beta concert hotel ito en tout cas senti musique. Po nanga naza na kundima stade tokotondi sango, tokosala plein. Déjà kuna minute oyo ba billet de zal susté ba billet de silaki. Aussi là déjà. Oui. Ba billet de silaki lobby déjà en partie à lobby okuna ba billet silaki, ngai moko na zu billet te. Mais na zasi na kozala. Na kozwa na kozala pe na kokota. Pour na conseil na biso ya lobby en tout cas naza na ngona nti. Voilà ba golo na ba différentes pages bazo meka pe koloba par rapport à la vidéo oyo Weranson oyo azaki ex-président il a fait rigole à papa na bino Jésus de Nuance koloba par rapport au no vie à sali bongo kaka po ayebaki déjà bon wana kotona eza vraiment na mutema na été c'est lo batu mususu ba sepeli te ba lobi no wera mais batu mususu pe ba yambia ba gola mususu pe ba sepeli par rapport à vidéo oyo Weranson na salaki. Bon net pona nga pe na sepelaki ne loko ve na biso salaki aza reconnaissant wana za petit na ye azala na ye ayemba na ye abeta na ye ve moko azana kata ko yebake leki na ye wana mwana na ye wana atondi selo kwango yango alingaki a soutenir biso to ya to vimba poto tondi selo kwango yebe azana poza yoka fwa yoka yango soutenir ki biso
na ba oya ye ba ya pe to tonda to comme belé to yoka président biso ndenge babeta musique mais badati wana pe to moni pe ndeko ya affaire egola mususu o ba uta groupe bako Didier Lacoste te pe ka dati wana mais bino ba golo so soit bino makasi pourquoi soit bino mama biloko na biso banga ngote bango ba insecte oui baza ba insecte pona jetan ngola ngaza la trop si pona vena ngawana na ebi aemaka très bien nyonso ya betaka bien na ndako na concert mo na flash na yoka ngo chaque jour ya faire donc pona lingaka faire na yebi ku façon na koloba te message okoki ko lancer pona ba golois nyonso na ba golois bazo landa en tout cas pona ngai bandeko na ngai lobi bozala trop sir mes chances na opesa ke bozala kana ndima pe bozala na kimia lo makambo eloka kitoko dans ya opener ya mabezati isa ya malamu. Voilà, merci beaucoup bobo moni ba golois baza déterminé baza pena déterminé ba sombi ba bien na bango ba sombi vraiment ba bien na bango comme il faut. Basobi ba bien na bango comme il faut balobi kaka bango ba ke ko yemba ba ke de ko bina ba ke sala spectacle donc mutakokufa te to yebi ke sécurité pesa nango assuré sécurité eza nango assuré boya batumba na wenge et puis papa déjà lobaki boke ko soutenir clan wenge boke ko soutenir ye toujours na Congo Winner télévision Cordon Adida Lumumba, vraiment je vous salue. Pourquoi pas mon caméraman est privé, Kabe Kabengele vraiment topé sur pe mbote siko zali. Voilà tozo to continuer les sous na ndeko mususu so qui aza déjà to zaka ba impression na bango par rapport à concert ya lobby ya les padres oyo et ningisi moi mokina moi dernière minute baso benga ngo concert historique. Pourquoi baso benga ngo concert historique? Balobi makambo eko salema nano esalema te faire égola amemeli biso nini biso de atomole qui faire égola te jeep en jeune et en plus recrutement concours esalema ka wana wako yemba faire égola azu jeep oui pardon faire égola aponi ko sala publicité na soit promotion na ba saper nano ezalate eza parmi ba babylon komoko oyo neti faire égola azotika ba apprenti. Tout le monde a la biso que musicien pour ça la promotion là il faut luka ba chroniqueur, il faut luka ba chroniqueuse, il faut luka mutuma ko boy soit ayeba na passer les promotions mais tout le monde fait rigola. Tout le monde fait rigola à sali marketing na ba saper, on a le zalaté. Zalaté. Ba bonne chance kaka na faire rigola parce que ça moi la mboka. Ba bonne chance na ye vraiment papa na ye wera son to landa ki ngo déjà asa sima na ye. Ba fanatique qui perd bonne musique baza na sima na ye ba bonne chance pe na Didier Lacoste po date wana eza date ya mutu nyonso koki ko besa na date ya le 24 et ça kaka faire rigola te to moni na Brazzaville kuna pe roga pe abeti awa pe to moni ba musicien mususu pe ba JDT je crois pe JDT donc date wana eza date historique date wana mutu ça la copie na ba polémique wala ça sert à rien. Voilà Montréal to que to zo intervenant na biso mususu de façon que to continuer kaka toujours ba micro balader na biso mbote. Mbote maman na sepeli ko solo na bino na Congo Winner na bino ko sepeli ko loba na bino vraiment au sala un peu moins bien. Voilà bah impression na première te to e banane oza fanatique ya bonne musique toza gaulois toza wario toza mutuka kaboy. Bon apparemment ngala mélomane de bonne musique ba mélomane baza batnon no balingara musique ba yokara musique vraiment bien mais en particulier naza pena gaulois o na lingara musique ya faire rigola. Que la musique a fait rigola comment on a nous concert il y a le 24 juin oh déjà et ça annonçait déjà qu'à la minute est-ce que vraiment ba gaulois boza déterminé et on peut soutenir leader Nabino soit président Nabino faire rigola le padre. Ouais, ils ont bien bongo pour la musique a toujours soutien pour la biso étant que jeunesse na vena biso faire rigola zo sala mo le roman boyo ke biso to zelaki talara il y a beaucoup de temps bakanga qui est na prison marambozaki ebele mais zo senga vraiment que aya ko sepesa biso nyos ensemble to moni abeti ba concert ya aux États-Unis biso to zala na Congo abeti ba concert à Cher biso to zalara to za peut-être na mbongo peut-être yo kota concert ya Cher wana te yango abika sepesa biso nyos na martyr yango to sepeli que tous allons toujours on a pour soutenir dans stade de martyr.
toujours voilà qu'on soutenir Ferregola les padres mais quand la batumsus interpréter que oh non Ferregola ne connaît Didier Lacoste frère na ya musique atelier libaya na habité ba gaulois moi zoua wana ezali to bozo banga oh Didier Lacoste pe ko za grande partie à batu il a les autres c'est tellement fort la coste est mort ebi qui a sur page T ebi qui a la peine page T mais système mais la système rodiembela quoi ça la posa diembela yango tcha on a municipal diembela ko diembela ko parce que GD l'équipe municipal so total gali garé a uti ko beta na GD a sala qui plein mais hier to éviter jour on a pas parce que exemple maman na jour ya rosakana té donc et sali événement ya nemu 2023 opposant bah ça la marche car le même jour meeting na ba Sainte-Thérèse de 2 Weranson na beta na Kiko le pêcheur de 3 JDT annoncé concert moko ko ta bandal kuna 4 to kende sous na concert à la coste municipale donc tout le monde ke na babiloko nyonso wana esalaka ke et là sa force ya Jésus de Nuance Ferregola na jour wana parce que abandaka la bandaka toujours ko yebisa bango ke kindoki kati na nzambe ko ya donc makambu déjà ici ekomi kala mingte. Bon, message clair quoi que ça na ba gaulois na ba to so balingaka bonne musique est-ce que bozo s'attendre penza Ferregola à ça le meilleur ndenge nini. Bon, le meilleur est par rapport que bisonon tous la confiance il y a Jésus de Nuance Ferregola. Le problème est on a liboso non ayemba na autotinte azala ba organe donc azala maramu tellement ebelé que Ferregola ko sala tous a penda confirmer na yepo degré hier au salle la biso parce que à promettre biso ya boton to ya to yo kakoyemba ezate que to komi na concert obimise biso mona no ayembela biso mona yebo yemba te bana il faut petit kabon na ba classe pour colonel on a pekisa qui déjà ko kanga ba TikTok au mona kanga qui c'est la magie donc et c'est que bana botika na classe ko yemba il faut pesa ba mikolo ne ba yemba ne Jésus la ba ki ke ba ya bango nyonso tu ba yemba et puis nazo sepela mingi na mona ke maestro Fabregas soutien na ye to moni fi wa yemba kina tu chese outi Tanzania ye to senti pena que Hiro a sali bon ye to senti kuna Daju a sali donc to senti que malgré vers outi on la ba sponsor donc il paraît qu'il y a lobby que mutu moko a peki ça ki abi ba pesa ba sponsor ba yate bon malheureusement que Beka yo na sali promotion to tambusa na ba chaque place to teka ba bien na biso to kabi ba bien te biso to tekine ba bien to mona pe na ba TikTok to mona na ba Facebook modèle ba to pe mususu ba ke loba botala ba bien yango ba ka bela biso kuna kutune eza na to yebi mais système ya ba o ngai nani o nani na otaka komba mutu lelo te parce que to za la net to za na pena na kati ya ba makambo na makambo wana ezake to yebi ne makambo ngo elekaka et puis à part wana ti yuko doza surprise wana te lobi ba oya 8h ba sali ba vidéo ya vide après ba routine na pas concert ba bi ofungola 9h30 stade de fond 9h30 mais bon ba oya 8h ba su déjà ba si c'est aussi ba caméra na ba zwaka ba tindi déjà ba bambi tant to comme à 13h ba no sango déjà vide tala kuna vide mais OK biso to ki que concert eza 9h net ngap neza na 10h fona vanda na C na otaka na tango Jésus zoyemba mwana zawana o sentir que momi azawana toujours savourer pena na ba chanson le rôle là o ba chanson ba ça s'interdit zawana le roi ba o sentir ba tellement belé ba dynastique ba chanson eza locataire donc Ferré aza toujours likolo donc tout ça penda calme na c'est bango ke ba komone lo mo ba ontimate ba banet boso sponsor azate même ba chroniqueur ba bana oboyo lobela biso mais dans une semaine boy concert etikali donc TikTok na minute ata yo monena so fongo TikTok no ko sur les jamais 3 pages pour mona bord à Ferré donc Ferré na minute akangi TikTok nani yo mona vena biso a matina e poto akekanga ba photo pour choisir pour AVC ngaka zwa lobby ngeza la somme pour degré via ngaka yemba pour tilelo ayemba asala na concert mais to tika loko atike bima pour ba yoka pour ba vena biso banchone ba beta ba concert na ba fikini oyo après na simon to ki bina concert to sombi ngo pe na ba CD mais hier tika jamais ko bimiso pour nini ko yemba moins yo ka yaka sko lobby yoka faire nenga ko yemba ba ndetina suka. Donc, voilà, merci beaucoup. Message pour la baronne sur Balingako, pe bazuli bakwa ko la do la chaîne na biso. Ouais, Zaka toujours héritier. Bon, na CP la mutunyo surtout ya omona. D'abord ya Ferregola to kutana lobby poto sangana. Isa concert na biso. Voyeur aux alaté, bitumbe aux alaté, moyibe aux alaté, sécurité ça bien assuré. Parce que biso kutu bango tchaka ambulance mais biso ambulance kozala parce que to ebi étouffement ko lega tellement mingi. Alors esenga keto ah moi mutu boye mais papa concert ya lobby eza sombre
concert ya lobby eza somo mama to se plape to mona ba interview no po ça la biso bien. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Tozu pendant de konabiso lobby moi bien ba concert na pesa bien lobby ba sponsor ebele ba boya ki mais la dernière minute ba moni déjà Nzambe kaka fika ça Jésus de nuance oyo ba surprise eza tellement ebele makasi boya kaka pour soutenir artiste na bino. Je crois bien ba mort ekozala te, je crois bien sécurité ça assuré boya vraiment boya parce que to kende to zwa muto ya suka de façon que to chité pona ba interview na bino biso to za pe wana kati to moni déjà bande ko kuna to ke kozwa bango malgré tout ba fali to lobisa bango to ko lobisa bango to lobisa bango tozo kende kaka malembe bino moko bozo mona. Bonjour papa nakofanda. Excusez biso no pour la dérangement toza Congo Winner télévision oyo to sali ba descente na biso par rapport ya ba impression na yo ba impression ya bato soit pour na concert o ya lobby ya le perdre quel que soit aux gaulois ou pas en tout cas ya bonne musique. Pardon, question nani ni? Question ezaka ba impression na yo par rapport ya concert ya faire ego la lobby le 24 parce que na minute o ba lobby ke ba ko corriger ba stade des martyrs nyoso o eleka. Bon, kolobage ko corriger ba stade nyoso o eleka wana penza exact na bien donc faut ko appliquer to ko utiliser langage ya malamu mais sauf que ba faire wana baza ba témoin moko faut ko protéger au moins système il y a animation, il y a DJ, il y a koyemba non attends moi voix moko ya faire wana donc faut que le préserver donc faut que soutenir bango kaka choix exacté. Soutenir bango kotala par rapport ya ndenge faire rigole à saleli marketing parce que tout le monde a battu belé ba musicien belé bango ba promotion na bango ba salara toujours na bato ya presse toujours na bato ba yebana mais faire rigole a poni ko sala na ba saper par rapport net ya ba idée wana bon izaka ba stratégie hein mutu na ba stratégie na ye mutu azaka na ba ndenge na ye ya komonela makambo donc ndenge alingi ko travailler eza nango mabete po toyebi ke kolo stratégie penza ezalaka penza ya Noël donc mpe na biso ye penza nde moto azalaki kolo donc azalaki na les grands stratèges bokozela ye na gauche ye penza azalaki kolo ye penza mpe aleka na maison mare ayebi ve na ye wana bon eza nango cadre ya stratégie hein. Nous avons la peine concert ya lobby est-ce que faire rigola en fait stade des martyrs on a déborder ndenge ba golo bazoloba. Bon, ko déborder ils ont un problème mais problème ezaka la musique. Moni tinga yiboye banana botama à part concert ya wera ya à la kelele on a kota stade. Hein, à part concert on na kinana ba ndule te kaka oya stade wana ba memanga pe na loyenge mais oyo conscience na mo na yesala ke oyo funa ke na yo ka musique po to yo bon masa na ngai Messi Bokanga ayebisa ngai ke asombi ba billet parmi ba billet oyo basombi biso donc staff mbimba photo zala quoi photo zala acheba car asombi ba billet donc eza ba biloko moko oyo toko zanga te quoi tokozala zala na biso tokozala. OK maman par rapport à bato pe mususu bazolo ba billet bato ebele bazolo lokota ngo ba ko boka ba billet. Bon, faut pas comprendre eloko moko. Billet po elongwa na place oyo ezalaki wana po ekoma na maboko na oseke ezana bato mususu basomba 10 billets basomba nini pona neti ngai oyo ngai oyo. Oh, oza mwa billet na. Ah, mais billet na ngai ezali ti yango oyo. Billet na ngai ezali. Donc Messi Bokanga asombela biso mwa 10 billets na biso pona staff na ye quoi. Atiel biso pe yas oyo ekomema biso kuna to kende donc obligé to kozala. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment. Ouais. Voilà Toyo qui déjà ne quoi si bien qu'à lobby n'est bien lobby déborder ça un problème de musique. Tout ça continue
Deux personnes peuvent il faut baloba déjà ndeko na ngai bonjour sa micro vergola sa micro vergola sa micro plein à craquer mère na ebisio na outil déjà ti ozo sala micro balader biso to outil sondage sondage peut si déjà vergola 180% nano salamate basuka na ba 120 000 personnes vergola 180 000 personnes. Allez-y comprendre délégation des délégations biche kangami. Bato batapasi o bakende ko kumisa roga babaluki po babengana bango ba ofele babengana ki bango ya ko sakana te na biso batu tout chef rigola na ba kongola ngambu babigo roga ngoko sabiso ke ba yoza mutakita ou bien ya robete pas faire. Donc na minute il y a pas match, il y a pas photo. Au faire à Rosala lobby la bonne musique to loba mingi te pour faire à lobby boy et ça ma kamuteo na bandi peut-être gola bango ba succès la ngate faire abi bino bokota ka bo vanda ngamo na oyemba di début ala pour musane zani ko yemba donc musique lobby carré coup de chapeau à vous faire gola et puis papa na ye déjà oué ranson na baptisé abi événement ça moko bangwangi o bakendaki na nini na municipalo ya Masina wana lite ya kanda za na match kuna da baluki match lite ya kanda donc esili match esili rapport ya ndenge basa débat na wenge pourquoi toujours président Weranson Aponi plus kuna. Ok. Merci beaucoup pour y a fait Rezala qui déjà annoncé depuis. Bamiso balingi ba profiter ba wela et puis bamiso ba un esprit ya ko luka ko nuire. Ana musique Robert Tate malingi ka diembela a créé moi et loro moroboy. Die bon bourgmestre ya Masina lobité. Waneze sika ya bale bana Masina jour wana samedi faut ba beta la lité ya kanda po ba lité ya kanda ba kangaki en Afrique du Sud ba beta ke fa beta balo po kingwe bouger. Donc concert exacté na ville province à Kinshasa le 24 à part ya fait regola. O nyon soit taki libaya o nyon soit lobaki na maye kabose mulimbi aketindika mutu kanete o ezaka sa monter atiki na ndulete akena rotindika mutu kanake nango matadi. Donc faire Gola en tout cas et puis il faut encourager faire Gola sans sponsor et puis asali ndenge bato musu basala raté abande ko sala babilo moto minimizaki même babiso to mona ke eloko isala maté mais na dernière minute ko mona ka ndeto bapena mai bonga ni fino directement tout le monde a commis derrière faire na bato musu taka ken mpiana akoy muta faire. Allez-y comprendre. Vous comprendre, Moutanzamba Zaka Yanzambe, Lokanzambe Babundisango, Faire Gola était vraiment combattu pour un concert et l'accès déjà que réussite moi et ça, Balinga est-ce qu'on réussit ou n'est qu'oxamate. Dis bon, le lot déjà, tous un jour J-1, vous comprendre, le vendredi, et c'est qu'on wapi makamutu ici là. Nabi que yoza mo pandisangwa solo. Toko ta stade bon mon a finissage et puis il faut mon asco podium maman nanga bisorbika. T'as la sauce. Merci. Merci beaucoup Balobi. En tout cas Batunio se balingara bonne musique. Batunio se balingara bonne musique vraiment. Tout ça vraiment na ndeko ya suka. Toza pena ndeko na ndeko la ya suka yeyo parce que tozo kata déjà interview oyo to kende ko so ambiance ya stade papa mbote nani mbote maman ofandi ka bo concentrer concert à lobby tozo concentrer toi dans la concert à lobby toi dans la concert à lobby où ils aura dans formalité de toza déjà par rapport il y a plein par rapport il y a musique par rapport il y a spectacle ozo s'attendre nini à la complet. Alors ça la nuance donc musique il y a danger plein ils a assuré pour na plein ils a assuré nebi ki na yo pose à la plein ils a assuré dasi billet c'est zali nango ba billet te ba billet zali te attends aussi la kabimbe na somme yo na mbongo nanga donc ils a offelé ils a te ezaki osombi glace moko ba pesi deux billets oh glace était comme 2000 mais tu deux billets te ils ala bongo te za na bongo ils ala bongo. Par
rapport à concert il y a des comme sous ya faire la Didier Lacoste épée et ça les 24 wana ba golo ba komi kolobake oh non ayo tsa bango libaya Kinshasa ba bita ba zebele stade de martyr et ça pour na 80 000 places. Pourquoi toujours côté Didier Lacoste ka? Est-ce que déjà tambola pe na nzelo moni fanatique Didier Lacoste? Pourquoi pas bazali? Il a tout pesa on exata ya mutu moko. Oh ata quartier na bino. Donc ata na mutu moko ata moi sine ya ndula feri. Ata bana ni ba ndula feri. Pour la bagolo oyo bazolanda yo pour la concert. Même allié les gebeli. Pour réciter ça série. Dans lobby danger boeto e belé. Pour moi là on a 9h10 dans la stade. Voilà, merci beaucoup. Barbie ambiance oyo. Eza kaka esika oyo. La Congo Winner Télévision et Congo Winner Télévision, chers internautes. Abonné fidèle Nabiso, bon continuer toujours qu'on s'abonner, bon continuer toujours qu'on s'abonner na Congo Winner et Télévision parce que aussi ici déjà le temps pour moi de dire un grand merci d'abord aux news de la presse, bah aux news va soutenir Biso na musala oyo sans oublier Nzambe parce que tu au moins Winnie de la presse vous grâce à Nzambe voix penze bouger ngai do ba attaquer Biso kaka mais bon kokate toi la poste to sili ça va kamboto bandaki. Merci beaucoup à la patronne Sarah Kabouj, la patronne, la Cléopâtre, vraiment la personne mbote, moi c'est un mouindou, moi c'est de la ligne, donc la personne mbote c'est quoi, des gros bisous à toi, merci beaucoup à l'équipe technique d'Abiso Mobimba Oyo, basalaka toujours même moral, président dit de la personne mbote, ici quand vous allez vraiment, quant à moi Winnie de la presse, n'est pas bino, donc on se retrouve à la prochaine fois, bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.